Bon, Golf Kizola yo paye, et fan tumba na katsa vex patron, to na siège ya seka siège ya Wenge na katsa Paris, Golf Kizola oti Kinshasa, to zana bana ya Wenge ya Paris. Nebsibino jour J -4, les rois de la forêt na Zénith de Paris, jour J -4, donc to na président oti Kinshasa, fraîchement nakin Golf Kizola boni santé. Santé bien ni migenima. To boni ki sasa leginde ni. Ki sasa yo na ba RTNC na ba Karib. Félicitations. Na moi pena coaching musala kitoko ba nyonso saki en tout cas pour na Zénith et puis que OK c'est à lobby en tout cas on a pena journaliste sur les réseaux cartonné et bien comme ba vie belé hein. Golf Kizola yo to travers na yo ba stratégie marambo tout des fois Golf Kizola yo ba ya mbaye bana maine ba la mbaye ya gibaye na colonisateur de la SAP ya gibaye na moteur maman Sylvie to na ACK na siège ya maison mère pour la préparation concert elle te dit jour J-4 hein. Jour J-4, 2 fois pour les rois de la forêt. Jour J-4, blague exacte. Et vent tout malade sans vex. Tout le monde battu ba yamba Golf Kizola mais battu autre to muté mabe au trikara battu mais battu te battu yamba ngana kamwe. Mais ndeni battu yamba boy. Kamoga Zénith. Bien sûr makambo Zénith mais comme on a bandeko ba zelo ba yamba bo tikisa ça. Eza quand même elo moi malonga quand même. Abi photo za batamuté malamu. Au moins les rois de la forêt même sur image moi bien le monde Zénith eza lelo. Les na Congo de tirer un artiste moko ah chepso ce qu'on a top Nathan. Hein, Ozaki Baolo Blaga, wera. D'après Covid est koufi. Zénith, Golf Kizola na Paris. Mais là, on est seuls à Oumina, na Zéhu, qui est au travers na yo pour na Wenge. Ok, qui no Oumeli. Dans la jour J-4 Golf Kizola, est-ce que na nenga ba indus na nenga stratégie to koka? Na Oumela qui te na kendaki to yana ba démarche na CG katakata pour m'embetali ba démarche ba visa ba musicien. Donc ndenge comme na bimi loko l'éclaireur. Fatou na orchestre lelo. Moi, je suis le Zagité parce que le roi m'a amené ceci, le roi de la forêt ligne qui tire les rois de la forêt ligne qui tire deux avions, bah nous sommes complets tout voilà. Donc à fond yana nous, on a sensibilisé bah master tout, lobby na réunion bah maître John, bah tous les maîtres tout na réunion dans lobby. Donc les lois on a mon na Cameroun na mon bah président avait bah été mon solo bah Lili Makaya, bah Basilengi bah Zomaïlou Bardilo c'est CGI game di fumu. Maître Kim Kabongo na kamwe Julie Makayabu tout équipe tout complet stratégie ni autre côté lelo bengi biso pe prestoyer eza pour na stratégie ni pour na vente sa billet tikali bien pour assurer biso que concert eza parce que jusque là mission n'a pas été ma mission ba yande ma mission ba yana bango parce que concert eza sauter la liste ya Zénith au mona que liste monsieur eza ba concert eza reporté biso reporté té donc biso concert ezali lelo ezaki stratégie na soana ba fan surtout parce que comme na récréation et l'obamé belé au concert exaté on y exaté nabi papa nani appelle ça concert en boko hein migenima nani pas appelle ça concert OK tu azanani bon habite ça congolais tu t'es mais en France on y a oui en interdiction 5 ans en France en France en interdiction il y a 5 ans à quoi y a té c'est ça dans ce qu'on nomme muto wolo bakino azo pek ça concert ye mon nom déjà il y a déjà le coca avec papa ça sabato na lata na tambola otambola ndeni woko bona wote donc coca otinda apek sabato mais azana makolote mazo pek sabato mais yo era un événement mais toki sou bandero musu ba sri be émission pour na oloba kende za wana les rois de la forêt soki ba ye faut ba la vacciner et puis de gauche à droite au ministère OK qu'est-ce qui vaccine à hôpital à Saint-Joseph na biso orchestre bango so qui vaccine à Kinshasa na hôpital à Saint-Joseph. Donc parce que tu bois ça ligne on peut sur image au monde na bango donc peut-être Saint-Joseph tout le monde sont vaccinés. Donc au même congolais c'est les congolais qui parlent. Désolé selon programme on est salamaki au orchestre zoya abonné du forme tout c'est OK. Il y a beaucoup de polémique muta appelle ça conseil nani Macron muta appelle ça zate concert bana Ernie Golf Kizola yo loko neto yembi loko to yemi nsoni précisément concert bana Ernie et si la Ernie concert bana 20h jusqu'à minuit. Dans le concert, on a des artistes monument. Les rois de fois penser à la génération de génération. À Bandina, Yemoko, maman Nicolo, maman Sombilabel, la Jubilé Venation Kalonga, Kititi Nasi, au monde à Wata, Fabro, tout le monde va c'est plus des alliés. Oya mon appel, mon permis gagné, mon vani permis, mon et mouton à Canada, ça a zappé. À ça, Ponini, ma président Jacques, au monde à mon permis, Julie Makaba, Sola, Mouton, Pembeni, Bengue Paya Mbaga. Voilà. Tout ça, Maman Lili Makaya, bonne santé. Ouais, ça va. La santé est bien pour la monde mon père. Tout le monde sait que c'est le retour à Golf Kizola. Non, c'est pas Makaya, c'est pas. Yes, sera une émission journaliste, c'est tout c'est là. C'est pas Makaya. Papa mon gentil, papa mon humble, bateau va traiter à rien na mabe, bahara bateau mon bangonde ba mabe. Pour yende pour ça la pemene pour yebaye.
Lili Makaya bongisi nini pona ba misi bazo ba danser bazo ya oyebi. Oui, on a bon ici, ba danseuse ngamoka na yebi, to loka ngai na Zozo Mayulu na basilenge, to loka biso bana basi to yebi ne to sala. Donc nenge zawana donc to dona Monica. Ouais, na dona Monica to yebi ba maman o bazala ba fille, ba jeune fille ba tontine, ezane nini yoza koto na Château Rouge t'appartient maman Lili Makaya. Nga déjà c'est la solo là na ba master na ngai donc ba misusu to yana bango bakoya, to bakoya. Donc to solo là kina bango déjà ngana essaye bango polanga. Pendant que le président Golf Kizola, nous sommes déjà 5 billets déjà. 5 billets Moukia. Mimi Chikeva, nous sommes 20 billets. Mimi Chikeva, nous avons fallu 5 billets Moukia. Nga, au Baxel, il y a 20. 20. Bata 20. Golf Kizola. Ah, Makaya somba billet. Somba billet. Bon, oh. Ah, somba. Sobo lingna pesa na dollar ezali hein. Oh, bakisa ba billet pour na Zénith. Non, basilengi. Yo me reçois combien de billets Golf Kizola. Yo zala ba groupe banani 50 billets ngai. Na somme 50 billets. Basilengi. Po yo côté na yo banda wenge hein. Ya yo yande ni pona yo côté pota bo. Basilengo ba yemba yo. Mais la caméra basilengi. La fille de chance. Nzambe. Nana lora loba tena loba nini. Vendredi jour J-4. Forêt. Sono mo loba pona wera na bandeke. Banyama. Ba obima ba sara me ozali boma. C'est werati. Voilà. Non loba. Mais basilengi asumi combien de billets Togo et s'il vous plaît. Kosomba ba billets. Basomba bakosa. Ensemble 35 billets. Hey. Merci Basilengi. Wengeza toujours fort. Golf Kizola ba misien ba roya ba papa ba combien de misien to calculer. Papa, au moins mambo yo ndeza migeni mana. Oki batu balo belé awa. Ya mo le senga na ya nanu. Hein? O mon affaire. Et comme il comme bitumba siko. Yo ngana congolais poza congolais to bima soki congolais. So bo senga négociation so nga négociation. So ke nga bitumba to nga bitumba. To muta bangisa muninga azate. Muta sans papier azate. Vous comprenez? Affaire comme affaire ndengwa so linga nenga kimeto ye na kimeto sololi. So ke nenga maketo ke makelele. Po muta bangisa muninga azate. Netinga aseka eza siré. So yo so yo meke bu osimaka aseka. OK bolokoti. Pour un côté partout. Eh oui, pour les Kamamoka, on a dit que ça c'est créé entreprise. Na salle entreprise, na 3 maisons na sena kisasa. Na sepe na bar. Vous comprenez? ACK on a créé na diminuer chômage. So yo zo boya. Ngala na ba musicien. Nga siko ngala na ba musicien mais na idéologie na créé na bomi chômage na. So aider ba congolais. So yo siko mutu zo pekisa o sala nini? So so balingi guerre, mutu alinga bima guerre, alba ke do pekisi concert. Na 5 yo to pekisi concert, yelangelo nyo créé na Congo, atoke na no Congo te. La kisaka eloko yo créé. Ata ONG o sauver peuple. Nangina munango. So sala ngo na pouyer na ba concert ebetama te. Mais so o créé logo te. Ata velo pa motinda te papa. Kouloutou s'il vous plaît. Bertin Mosoloban qui bien habillé. Boni Kouloutou. Ouais, Kimi Ali. Sage toujours. Idéologie on veut qu'il ndeni bino bakuta bandula wera buzara tranquille bo tala ba concert et comme il tourne biso bo confinement combattant nini na habité. C'est le confinement d'abord ezala qui maladie comme na mboko yo. Donc ezala qui nango prévité mais combattant. On combat par rapport à quoi? Combat ibandaki na on a libandeli pour na kuluka mboko ezonga dans l'ordre. Lelo mboko ezana ordre. Ba congolais balinga ki mwana mboka azwa kibokonzi Félix avant na biso na poto hein. Bah toi Belgique ba bango to kolina Félix awa na poto depuis des décennies de là za mkonzamboka ana azo travailler pe na mboka ana so il lelo batebele bazo baté azo avancer à petits pas donc a ça ma solo penda oyo pendant peut-être 20 ans batkala osala ngoto pendant 30 ans batkala osala ngoto a osala ngo mais lelo yo wana ce que dans les makamba politique mais to zonga ce que makambo ya culture orchestre ya wera to ya bato ba oyo mususu ya Félix Oazé quoi to ya karma pa et ça risque nini na makambo politique lelo wera bezi concerné ba congolais soko yo sepeli na yo te ko yate ozali kanga pe bana voilà on est dans un pays de démocratie soko yo sepeli o yate o yena o te oya sepeli ya aya parce que tout de la guerre na est bati état d'urgence tout le monde appelle que au jour le jour FRDC ils ont récupéré Mboka au jour le jour.
botika pe bato musuba ya pe basa musana ba parce que yo va na ndaku na yo liaka ofuta ndaku no po salaka mutu musuba ya pe asala pete azo pe mbona on se comprend beaucoup bloqué batouté pendant des décennies pour na eloko moko boye to tanga ba komba batouté on est tous des Congolais éviter batouyo za mutaputo kala au mil namboka oyo et puis bande fobimi ya pembe suki ya pembe bimi oza pe sage lisusu invité bandeko ba na Canada Bruxelles bazana mo hésitation ya concert ou invité bon mais concert ezali eloko ezate wana pena nazo expliquer d'abord to banana na producteur a misé na ndenge zali ke sécurité ya batu tout est assuré donc yo tant yo ya tsana mutu na yo so ya pour créer des ordres ba récupérer à 1000 mètres donc au comment ko tata libosa zénitité ça d'abord on rassure tout le monde boya concert ezali producteur asali masolo na artiste pas sali masolo artiste pas défendre mboko pendant des années ah ça la be ba geste belé ba congolais apostila ku tazwate apostila ku député mazwate na mwesne ça la quand même ata mwanda mwa reconnaissance s'il vous plaît ata na mwanda mwa reconnaissance boko privé bango ti wapi ba ça la bango ba innocent ils sont pas des politiciens ils sont apolitiques boko privé bango ti wapi botika la bango tamba ya ba s'exprimer culture mboka na biso ekende poto moni ba mboka muso komo bi malelo musique ba mboka muso komo le ka musique na biso bazo copier musique na biso mais bango bazo bi danger botika ba vrai artiste mboka na biso ba ya ba émerger hein pour na intérêt mboka pour culture pe mboka ekende pour mukilo ba bi ke congolais so azra musicien so ke na Côte d'Ivoire mono ba toko ba mono ka ba bia a musicien mo so no musicien te donc eza na cadre ya culture na biso totika bango pe ba ya ba sa musala na bango. Oh, alingi politique, à Kende Kisasa, à Kende se battre. Merci. Bonjour, monsieur. Coupé, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez? Alors, moi, c'est Omar. Oui, effectivement. J'ai entendu dire que Rasson n'allait pas chanter. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de raison. Attendez. On a un restaurant. On a pratiquement une boîte. Il n'y a aucune raison qu'il ne chante pas. Et puis, il faut savoir qu'on est tous derrière. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens. Regardez là-bas s'il vous plaît. On est derrière lui. Donc vous êtes derrière Rasson? Bien sûr, on est tous derrière. Donc on le défend jusqu'au bout. Voilà, et on l'attend. Il faudrait qu'il se présente. Voilà, et on sera tous là pour. Dans le 17 septembre, tu serais là. Effectivement, on est tous là. On est tous là. On est beaucoup à être là d'ailleurs. Donc on l'attend avec plaisir. Voilà. Merci, bonne soirée. Également, monsieur. Merci, mère Nabisoboni. Kitoko, papa. Kombo Nga Zozo Maïlou. Zozo Maïlou, ah, comment tu es déjà. Donc, impression par rapport à Maramonio sur le lobby au Baksani. Tenga minga lobbyate donc dans le baga que les 17 conseils ezali. Et donc ils ont vraiment donc aux alawana quoi. Donc voilà. Invité bandeko ba libana mboka. Donc na lobake eloko yate donc boya pour to banga bangote. Donc on est préparé quoi. Au moins to tambola ngo déjà la poche donc to banga te. Donc basi ba teni basi mandoki. To banga te donc to zalawana. To zanga parce que biso to salaka. Faut to longola ba stress. D'autant faut to que no bina to toka faut to longola ba stress. Donc comment dit donc to zalana. Donc concert eza bo banga la binote boya et belé donc les 17 nde makambo pa bazoya ba camarade neti biso neti ba Chero Ngonda Madonna Monica belé bazoya donc na moi na ngakute sa sombi billet Janceline Mambika Anna Blanchard na Bénédicte donc tozala na bango tokokufaka akuna donc tokokufa pona Weranton donc to banga bangote donc bango nyonso tunde bazala tozala toza belé. Donc voilà quoi, merci. Merci, Noroboni. Pepele, cousin. Vous se présentez? On se présenté. On se présenté pour Mingia Olobande Zali, mais l'essentiel est Zanini. Au moins, les lots, Bisso. Toza, quelques jours, il y a Ndoul et Zénith. Donc, raison mon côté Zali qui est au Bakouriko Pekisa, nous les bétamate. Ni Bokechu, Chukera, Neria Benga Werera, Chukera. C'est pas un modèle. Parce que Yebisanga Yé a Opeksa, concert et bétamate en guise de quoi, il est qui, il représente quoi. Qu'on se le dise, Bisso Zara Awa. Tozalaka Awa. Les locaux tu n'as pas fait la boîte aux lettres na moni papier na impôt na futa impôt nanga comme un bon citoyen. Si vous y azara même pas en France azara à l'étranger
aya opekisa ndule ya wera en guise de quoi tosola na obia bandeko na biso boke tu n'est pas un modèle est-ce que yo pena nde ofandi bolelo okozwa pena na télé na yo otie YouTube otala mutu wana azoloba na bana na ofai na bana siko ye moko na aza modèle te pourquoi oya opesa batu awa pesa biso ba ligne de conduite moko boye ndule kobeta mate po ya sala ki boye ba Julien Makaya ba sombi ba biye na ye ba vedo ala mosengo ba te bele ba sombi ba biye na bango ba sombi pe bilamba na bango ba ya ko sepela ba se défouler en guise de quoi bandwa ngai na oloba na ngai parce que na tikita msu photo na na laksa biso défiler na président Fachi awa to défiler na vewana pour na biso ezaki nini to benga na étranger na pays na biso to tika na mwana mboka to koboma na biso mais siko lelo akoboya na ye na bande na ye bande ko na biso ba combattant tamsu yo yaki après biso to tiki combat yo ya après tala na nusani ba da chelo bilo na Zaire avo ya poto otali pe na sani ba da chelo bilo na Zaire avo ya poto otali pe place ozo uta na Kinshasa sur scène. Pour Kinshasa sur scène ezali, Kinshasa sur orge ezali, centre-ville pe ezali. Net ambassadeur itinéraire télé ba osola boye, centre-ville. Toti kana ba bêtise wana, ndule ezali. Ngana zo invité, ba play nyonso balata kitoko. Ba vrai chéri, bo somba ba bien na bino. Semaine ngo ya ngoyo, oke osombi bilamba na yo, so po kolata jogging yo, so ko kolata tenue correct yo. Ndule ezali. Bozo mona ba billet ezali en vente en restaurant ACK. Somba billet na yo, benga Golf Kizola, benga Makayabu, benga Mutunyos Gino Bilele, ba billet ezali à 99 ezali. Il y a 57 ezali, 58 euros. Dans tout chacun 59 euros, na 33 euros. Ozo comprendre. Bo somba ba billet na bino po ezala trop tard te linda dianga na 206 petite sœur propre bo paye ba billet na bino parce que mon frère na oloba no lelo ni Chukera ni Asora ceux qui vraiment c'est des vrais hommes tozana Zénith na bino merci ceux qui conseillent betami batika na ba vanti na ba osala wana parce que biso neto loba no boyo moko mona ambiance ezali awa feeling au sakanate semaine au Paris ba solandu les semaine au Paris c'est chaud pour un concert à le roi d'Afrique maître Kim Kabongo grand maître yo pas na Mansoni il y a un grand sportif à Bagara moi na poto plus de 20 ans Mikili maître Kim Kabongo boni des pères et des mères même père même mère des pères et des mères donc non ba luki biso problème biso ndule ebeta nango ndule beta ne vino maître Kim bino va mettre Paris mais le ndule boye toza des pères et des mères ngana lobi boye na bengi Magouche du Congo champion na bengi salopard na bengi ba maître Choura Mboma na bengi Odilo na bengi maître Junior Mukuna bango tout okuta na wana génie bozi pour na ba contre concert zela contre concert wana eza nango elo côté tomona kaka outi Bruxelles tomona yo oye na Paris donc to ndimate donc yo outi Bruxelles donc au moins mutu moko te oya ko perturber concert ya Wera son Wera parmi ba musiciens nyonso yo mona ya Zaïre parce que ba sala ba émission na ba lata ba drapeau Zaïre ba benga ngo Zaïre na ba musiciens nyonso Zaïre yo so mona musicien ya a marcher na combattant na poto il histoire ta tout na histoire mutu moko te oya o sala o amangana ndule ezali nango ige ndule ezali nango ndule ezala tout ça au moins to se déplacer boye na oti bama solo mais to se déplacer ndule ozala masalanga na peso mbote biso tozali des pères et des mères ndule ezala vendredi bomo na ndule ndenge ebeta et puis to bima to kei to ke bae donc on assurer biso na bana wenge et que sportif ke ndule za ndule ezali au monde ba lilite au monde ba vrai chéri after show après nous le after show pezali c'est-à-dire ndenge to bimana ça bat vraiment ndanga za casquette jaune to nous les amis donc merci ezaki juste arrivé à Golf Kizola na bana wenge maison mais pour la confirmation concert donc Marambutu la kitoko to éviter pour clôturer il y a to soukto sur la Golf Kizola
Tout sur la Golf Kizola. Golf Kizola, tout sur ces émissions, tout le lobby pour un concert, nous les alliés, c'est là tout va mettre tout le lobby. C'est qui est bonne santé. Ouais, Kitoko, tranquille, vraiment, dans santé Kitoko. Donc, tous les fans de la maison mère, Boya, Bosson, Babier, donc ils allaient dans le concert, les 17, ils ont bien préparé. Pour donc, ils ont mettre, donc ils ont monté quoi. Pour que avant de écouter, Gilles Maka, témoin, nani, ni stratégie, on sous nani, on a ceux qui mettent poison. Avec le canal, qui donc, il y a droit de veto, il y a conseil de maté, il y a qui a son abisso. Ah, mettre poison. Ah, il doit le cabino. Pour un concert, ils ont la poto Werebeta. Oui, non, donc pour ça, donc c'est d'ailleurs Bokechu qui est dans Bokechu à m'écouter. La Katima le batté, n'est-ce pas qui gazo le bas. Ma solo c'est ce qu'on a chargé à mettre John. On va poser au batté, on va vendre à mettre John. Pour se mettre John, on a un rendez-vous le bien à 14h avec honorable Pachopa. Caméra, ça le bien sa caméra. Ah? Caméra, ça le bien sa caméra. Le baiser au Yinda. Je vois lobby na ban. Lobby est au Yinda. Il y a lobby péné ali impardonnable et sans pitié. Quand on est au loba, au sengi balimbisa yo, balimbisi yo. Au sengi to négocier, to négocier. Au yena guerre na bitumba, to bundi bitumba. Au comment mi kenema? Au yena nenga bitumba, to bundi. Au yena nenga négociation, to négocier. Mais babiye nyo seza a na seka. Mais kamanga baga moni mambo nyo. Bien peut-être na seka. Na seka. Babiye na tous les prix au yena seko so. Moni mambo do na Monica, le baga na tiero ngonda. Hein? Do na Monica na tiero ngonda ba makambo babike poza golf. Biso babiye toki ba guerre mozo bima mulai. Biso to yena bi tiero ngonda. Oh mambo akota mo mulai te. Affaire ezaka faire concert ezali ba États-Unis bazali hein. États-Unis Alex Ntima et puis Jaguar Dominique. Jaguar Dominique en Australie, Dada Muzinga. Bazoya et puis en Afrique du Sud Jérimala. Na Elvis Bazoya. Président d'homme na Lille pe masolo. Bazoya puis OK sosoke na nini na Suisse Astrid Mamboni ba comme j'ai dit. Hein, Astrid Mamboni comme j'ai dit Dieu subola Toulou na to mengani ba Espagne Bazoya. Tano ba délégation de Zoya. Donc au monde que d'être aux âmes mobilisés sensibles et puis Angola Anita bazo tangola na batangola bazoya tola batu so de cheke na ndenge bena nini chepe na ndenge idéologie ya wenge Patrick Fuso zo uta na mboka ne wana zo uta suki mboka nini abisenga ke président bomblanga mabiye Patrick Fuso zoya et puis Odile Manzaka pe pour na batu bota que Odile Manzaka zo visa Odile Manzaka maître Ninja pe il paraît maître Ninja tout équipe ça complet donc le monde avec Maradona Ngomasque il écoute à sommet ce qui dit bien là systématique pour voir un concert donc moni na ba fanatique ba orchestre no surtout o ba ben sibino na ba église bobina rasouté bobina le 17 septembre wana peneza ali makinu peno le roi de la foi bombeli bina on a bengi na Josanyo Kalongo poison c'est de génération à génération donc boya bosumba bien pour bolba que président Golf azalité beaucoup gangaki lelo naza bonana sur les terrains hein masoto ya carré donc ngosumba bien ba benga numéro non. Ils ont ouvert 07 51 31 28 05. 07 51 31 28 05. Après concert, na minute on a after show na tour d'anière. Où on a organisé, où 500 artistes après concert tout le monde tous on a billet de toujours quand on a CK. Donc so on a billet after au réservé place na yo. Et ça on a CK pour na minuit after et ali tous les artistes on se voit dans Zénith. Na biso na ba no so billet na after na tour d'anière na salle oya chana donc salle est réservée à 400 personnes assises 600 personnes debout donc after is à 5 heures donc après na ozana na wera wana ozokanga ne photo ozostape na nyoka longo ozostape na Richie Wata Fabricaz ozostape na ba noko tout az invité wana le 17 na minuit bien nango za ba combien to beta machine na billet after is à 50 €. 50 € na after au côté apena donc meli obini et puis ça système ya ba playback au monde air moko artiste boya ya beti playback na akei au monde avec brigade ya sali playback na c'est le ya sali playback na roi David a sali playback Didier Lacoste a sali playback et Mel Alias a sali playback na kuna génération wengi na bialo bango nyoso ba oleka na ba sa ba playback na bango les rois de France au monde bana ne ba koli na ne ba komi ba chef d'entreprise pour les ba misia wengi comme l'entreprise a aimé la seule entreprise na pour ça na to vendre donc voilà donc moni na seka na ba fanatique so wenge na ba fanatique na tous les congolais mais c'est musu bazo banga ba ozela wera binga bango ko lo baneti nini Golf Kizola est-ce que aussi nga wera binga bango to ipogo so boya na bino wera sa na ko expliquer lo moko est-ce yo na ndako papa na yo po yo na ndako papa no fo ba papa na mina benga on kama yo so yo binaki nga parler na biso na botama wana le pa na ye endroit na ndako ngo
La musique, on a la musique. Tindika Tchaka, les 12 pères. Bon, c'est là, Tindika, bon, tu as papa en ligne. Voilà. Aussi, maison, mais parlé na biso, ka parlé na bino, yo kota yo mokoti. Faut benga. Yo ma mbetenga lo ba yango. Hein? Musu ba na fonga la boîte aux lettres. On a beta musu mutu moi ça. On a beta musu pe mon appel. Tout pour ça na yo bigara, on a mikili. Te dis d'image. On a payé montant sur mon appel que ou ta passe na fonga la boîte aux lettres. Bon, il y a aucune invitation. Bon, c'est le pas aucune invitation na fonga la boîte aux lettres. So soigner comme so quitté. Oh, te ba exact. Na wenge ba pesa invitation te. Eza maison mère. Toi ya bana wenye tu ba roi David ba ya ba tout ba. Eza la porte est ouverte. La gisa pena ko linga papa na eza kwa neti. Tango zo mona kata concert no mona ba Cindy aye pena kata concert mona ba simuka o ba so ba sans tâche. Hein? Ba sans tâche ba ya bo ko mo si mo zo no ba problème na nzoto. O ya remercier ba tout na suka golf qui sont là. On a remercié ka ba on a remercié tout le monde ba bika que concert ezali confirmé. Zine de Paris, il y a Jean Matundu au derrière de la Fortune, Freddy Ngoma nouvelle collection. Hein? Babi on a bazanga raté on a bazali base. Donc babi jour ango na pesika mbote na ba fanatique no sa wongi musique à maison mais tous les groupes il y a WhatsApp. Il y a wongi musique à maison mais en tout cas bo se mobiliser, bo zalawana na concert oyo senga no ba junior bola na biki ba zalawana mettre Kim Kabongo a osanga avec sentir. Vous comprenez hein? Honorable Pacho Panda Sima Sounio surtout Maître John Yem da Simba na sécurité tout na réunion lobby Mobimba. Les billets sont à vente after après minuit. Tout na after Wezali na tour d'Anière. Musicien nyo sote a wenge musique à maison sango playback. Léance au mona ba Naza oyo kamena na c'est lo mo onetika la tela nga musique. Na balar no mo. Moko na moko bongo o section mutu. Ba tonga ba aza Fox a kiti ba 18 car na kini black terre. Botika tonga yo golf akoya golf entrepreneur na ba entreprise na Congo na poto aza mutambo. Na ba combattant ba créer ba entreprise ngana na poto na créer entreprise. Na kena Kinshasa na créer ba entreprise. Donc so ngoza combattant. Donc so ngoza combattant la kisanga entreprise o créer na Congo. So créer entreprise na Congo na comment na pour yo. Mais so créer entreprise na Congo. Comment comme combattant boya musique. Pongana na ba musicien. Nous avons créé une entreprise. Nous avons avancé. Donc, nous avons avancé. C'est qui combattent nous sur la Mabé. Vous comprenez? Merci Golf Kizola. Merci. Tu peux se tout le monde. Event tout manifeste grand prêtre. Yagi Baena colonisateur de la SAP. Yagi Baena monté à Massivi Baena. Event Tumba une fois de plus dans Vest 10 images. Merci à tout le monde. Merci Nabi Gantsumbu, Kelly Tsumbu, Yves Mpela Nakata Bondi, grand prêtre Nakata Bondi, Yves Mpela Moutaleki Azate Nakata Bondi. Des fois ah. Christiana Chilele, moi ça permet de la part de Tédis. Christiana Chilele, deux fois Chilengi. Ah ouais, Christiana Chilengi n'a pas raté. On est ensemble, ça bouge pas. Sur la vérité, Tracy Melenga Pro Congo, Congo Promo Rafingindu, Congo 10, Dan Fikula. À plus de 143, Alissala, on est ensemble, ça bouge pas. Jour J-4, Zénith de Paravego Ranson, 10 plus Tédis.